Pas solo la vérité. Et chaque fois quand je dis que la SAP, ça vient du Congo-Brazzaville, na Kosakate, juif noir, aux Alagate, au président Takabiso Biloko et Bélé, oui, bravo. Mais Biloko a une boutique. Ils y a wapi. Il y a Biloko à Somba en Chine. Mais je te dis ce qui est vrai. Pas solo la vérité. Le vieux Acha parle de Zili, mais à Somba et Biloko à Zili. Aux Zili. D'abord, il y a un crocodile réversible, et Boukanak. Oh Dieu, son papa, alors même qu'il y a le quoi Zili. Aux hommes, tous les aéroports, toi, bah, zo batté. Les aéroports, bah, à niveau d'angate. Là, ils sont à niveau d'angate. Pas solo la vérité. Biloko na bido mususu eza malamu mususu bosoma na Chine c'est connu de tout le monde pour bande kono mo ba congolais à Brazzaville ba on a jalousie non nga jalousie te nga na bande kono mo ba so benga ni l'autre là oya gagna makamba bilamba comment il s'appelle Norba de Paris ayebi so qu'il y a danger pas solo la vérité les mecs d'ici mais oye na poto to yambi bino ka ne to yambaka. Mais tant qu'on comme les mecs d'ici, tu commences à insulter ton vieux que tu as connu au pays. Yo Zanjiloa, respecte-toi. Comment bananga baba ko diriger yo, o le kakana ba émission pas na bango. Pour les besoins volonté, tu commences à m'insulter. Mais yo zo ke bazo ke ça que yo muta sala faire ate mais ngana ba ko beta yo. Ba beta ki yo liboso, lenzongo. Ba nouveau ngati. Pas solo la vérité. Maman Olive Aza originaire à Congo. Tu peux aller vérifier dans Bambokana, Basomba qui batowana pour bandi mama kamboana comme balinaye. Mais na sepela kate na lisungi. Merci beaucoup maman. Mais ndeko yo tikaki mobali na yo a infiltré biso ba Rwandais na mboka. Maman na pardonna yo ti po moi ça peut ça. Maman Mobutu, avec Kopesa Mobutu, va conseiller, au comme président na kati ya Congo. Au koki ko ye me malisusuté, ba Rwandais ba ya ko infiltrer Congo tina mutu au sommet à l'État. Pas solo la vérité. Et là qu'on a zo reproché maniké, ba tumusu yo zo touché na maman. Ba revanchard, ba ko ya ko zongi sela yo mabe koleka, ti ba ko ce que j'ai dit, vous avez un banana, comme on a banana, vous avancé pour la mabe salaka. S'il vous plaît, maman, tika makambo wana. Salaka taba éducation éducative en tant que maman. restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka
pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bobundi na propriétaire. Tie musapena liso. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci de vous ébeler bon d'abisso à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Merci beaucoup de vous s'abonner à la chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Les amis, la chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Tout le temps, on a eu le plaisir d'analyser dans le tout achat mon vote. Toujours mieux que décortiquer tout le monde de la femme. Vi acheter yambi le rôle papa, le rôle monsieur, le rôle mon amobali. Mais c'est plutôt valeur nini au moins ça dans la société. Mais c'est plutôt pourquoi les 8 max les ala nini les 8 max c'est bon mobile c'est la moins nini. Merci de bandeko tout c'est plutôt confiance poser belé et surtout bandeko bo s'abonner à la chaîne YouTube vraiment merci Nabino et puis s'il vous plaît bandeko no ba s'abonner bo s'abonner à la chaîne YouTube sur La Vérité Studio et ça mon quoi ba chaîne YouTube et que le concept a bien calamité et puis oui la Rabino Vérité en face pour s'abonner s'il vous plaît. Artiste et musicien Fally Ipupa Aigle a un concert le 6 juillet na kati ya Lyon. To ibisi na bana Lyon bo sur place na bino pour na ko participer na grand événement et puis grand concert il y a artiste et musicien moko parmi ba musicien miné na moko na biso na komba Fally Ipupa. Le 6 juillet na kati ya Lyon et puis na concert le 13 juillet na kati ya Bordeaux bana Bordeaux bo sur place pour na ko passer ba bon moment na Aigle Fally Ipupa. La Pulga cause à notre héritier, Watanabe Motona Temba, PCB rendez-vous le 15 mars. Chemin de la gloire, Ezobima, album Obisoniste Tozela Kiango, Ezobima le 15 mars. Na Motona Mopepe Makasi, la Pulga cause à notre à Yembi Banzembo. Félicitations, l'artiste et musicien héritier Watanabe pour l'album na Chemin de la gloire. Sœur Déborah Lukalu azobimis a kobeta concert le 10 mai na Zénith de Paris. Sœur Déborah Lukalu ande kona biso a imbarabi a imbela nzambe to inviter ba morenyo so ya so La Vérité ba congolais nyo so na vidéo na biso so ba place na bino pour na le 10 mai na kati ya Zénith de Paris avec Sœur Déborah Lukalu. Pasteur May Kalamba a pesi biso rendez-vous le 26 mai na kati ya Zénith de Paris. Pasteur May Kalambai. Donc, Boyawana Tukumisa Yesu avec Pasteur May Kalambai. Le 26 mai, Bandeko Nyos Walingara, Pasteur May Kalambai, Banana Nzambe, tous ba place pour nous Kumisa Tata avec Pasteur May Kalambai. Et puis après, on a tous un stade de martyrs le 27 juillet. Bana Kin, Bana Mwanda, Bana Braza, Bana Boma, Bana Mwanda, Boato Kumisa Nzambe avec Pasteur May Kalambai le 27 juillet, Nakata Kinshasa et na stade de martyrs. Ans Luzolo le 13 juillet, na théâtre gymnaste Maribel na Paris, après ce rendez-vous, humoriste na biso ce rendez-vous le 13 juillet, Toya Toseka avec Ans Luzolo. Fabregas Maestro ce rendez-vous le 31 août na kati ya Casino de Paris avec Maestro Fabregas, bana mai ba Goloa, ba Warrior, bana Wenge tous ba place pour nous soutenir, pour nous passer un bon moment. Journée à la concert moko inoubliable avec Fabregas, premier concert de Napoto na orchestre naé et aux la souka le 31 août na Casino de Paris.
faire rigoler les padres parce que double date na kati ya Paris, double Adidas Arena le 20 na le 21, ba golo bozo ba place, ba mourir bonne musique. Bozo ba place pour na ko sepelisa les padres faire rigoler Jésus des nuances. Kulutu achama photo boni. Oui, bonjour les grands journalistes. Lelo yo invitanga menga lelo dans s'inviter ngamoko parce que j'ai beaucoup à parler. Ah bon? Oui. Ah yobi kinga na kamwe. Ngato ba bisinga ke VH bengi po ya roleka na mais toto zala na velala na fauteuil jaune. Oui. Bon, biso to pimela moto kitité. Bandeko. Nazan invitation ya Migeni Maté les grands journalistes étaient lelo na s'inviter ngai moko pona yana loba mwa muke. Pour ceux qui toujours le que tikana yo ko répondre te tikana yo tio comme zoba. Mon ami Kofi Olomide que je salue aloba qu'il faut te répondre. Ba ça peut biso tout ça pe na minoko. Il y a qu'on répondre. On a toutes les facultés. Il y a qu'on yoka peut passer. Mais oui qu'on répondre des bananes déjà. Nous allons répondre 3 personnes. Basali nini? Problème est nini? Il y a un problème. En fait, c'est que l'autre fin d'émission, c'est que mon fauteuil jaune est allié au régler le règlement des comptes en fait. On a limité tout ça la rémission pour le règlement des comptes. On a raté pour la kofinga, donc on régler maintenant, expliquer mutu. Pour mutu soit je comprendre, tout moi batu monsieur sou, azo éducation et famille. A kende pe classe mingité, azo pe éducation. Il y a éducation scolaire. Génération moke bima boye, c'est la génération mafinga. Na poto. Na poto te, bato mingi sote ba odikishasa. Génération mafinga. Biso tozaki génération moko bien élevée, bien éduquée. Muto azali yaya. Ata sali mabe okokitse lominase. Yende ekosala epasi ale kilimbisa na sala ki mabe mais oya lelo ozomona ke moto boswani te oyebi pe ye malamu te bokutana pe na nzela te eloko ngo te me aleki pena na émission aye kofinga yo na ye te mpona régler bacompte na bino s'il vous plaît na ye nde na explique bino je suis la figure emblématique de Paris. Paris est joué lengi pour la biso baasha oyo. Paris est koti bilambo bozo bagana sombi ezali bisonde. Kati na bino. Soto lo biba fungola garde-robe no ozana ata pantalon ataki wana ngote. Omoni ngala ti chemise à machuda, talande batonga chemise à machuda. Yo zana ngoti. Mais batsa sous machuda te, ngana sombaka quand j'avais au moins 28 à 30 ans mais le quoi na bilambe belé na bombaka. Omoni chemise à machuda. Baba yeli machuda ba moni yango. Bandeko. Tomeka kozana moi éducation. Na le quoi papa na bino na yende ko éduquer bino. Les insultes, les injures, c'est condamnable. Pour qu'on finisse à Moutou, il faut à la casse le comme moko et déranger. Et parfois, ce que vous avez Moutou à mayele, benga Moutou na téléphone, vie tala likamboyo salinga. Omoni entre batomi balé courir ko ipe koleka, bon régler likam na bino à l'amiable. Mais Moutou wana bo soanité, bo solo laté, et l'autre mon côté, kaka ndenge omonaka ye to na balabala, bon, motema na yo elingi ete, c'est normal, ça arrive. Olingi on peut motuté. Mais exactement intérêt moko oleka na télévision. Vous faites la honte des Congolais. Quand tu viens à la télé pour insulter et injurier quelqu'un, sans motif préalable, donc ozola ki sa niveau na yo ke oza mal éduqué, mal élevé. Yango moni na sala ke émission moko, émission batotu ba koma ko sepela nango. L'éducation parents pauvres. Moi on a l'éducation bien.
akoya koloba te na papa mokolo neti nga azofinga yo ona makambo ya bilamba mokolo azalaka te petit mokolo azalaka omoni chemise oyo machuda yo tika lolata yango te ngai fona kabela yo yango mpo machuda akanga baboutique. C'est une des raisons que nalati chemise oyo ça c'est di machuda Nicole Machuda on a lakisa yo ke niveau na yo eza eloko te devant nga ntango nga na olata bilamba yo ozalaki na couche na Kinshasa couche yango mpo ya couche te pampers te couche oyo mpenza ke balati yo boye neti lingwaza bakangi baepingle pardon tomeka kose comprendre na ye te mpona oswanisa bino mais nalingi napesa bino mwa éducation ya kolekaka na télévision pour insulter les gens kaka mpo mokili emonake mpo ozolobake viana korépondre nga so arépondre nga na matingenge non beaucoup la réponda emeneya aleka papa wemba te mais papa wemba arépondaka emeneya peut-être emeneya akanisaki les fois kodiscute na papa wemba aoleka papa wemba na ngenge atikala koleka ye te. Voilà, Binopé, vous en avez moins d'éducation. Nasengi dans mon jeune frère, celui qu'on appelle aujourd'hui les mecs d'ici. Les mecs d'ici, avec beaucoup de respect. Na fingi yote yope kofinga ngate. Oyebi kenga no teba de pina kin. Ngana wuti poto. Yo ozalaki koanime na kati ya kioske moko e basalaki eloko oni kermesse yango juste na quartier onga na kola na Camp Riche ngai lokwa navanda na ville na ye na kotala nde vie na moko azozengwa koto famille présidentielle ayebisinga mpe lelo mpe place obimisa te tokende na quartier na Camp Riche basali kermesse kuna yo oyebi kopa kabuya moto asalisaka kermesse mon ami mais respect aya kotianga na table na yo na kioske na yo ngai na José Ngwakoto bapeti bazolanda bana oyebi nalata atenya bana mindele bapeti baye kotonda na kioske na yo oteka mokolo wana mais oyebaki te ke moto afanda na ngande a José Ngwakoto grand prêtre de prêtre aleki na ngai tovande pa na yo bafi baye batondi wana ozobwakanga plus de 200 fois mais oye na poto toyambi bino kaka nde toyambaka mais ntango okomi na kombo ya le mec d'ici tu commences à insulter ton vieux que tu as connu au pays toyebanga nona kini petit toyebai na poto te na raisonne yo eloba fere tala nsima zonga moto le mec d'ici na cause ennemi na ote mpe na cause concurrent na ote je suis un grand frère je suis peut-être le petit frère de ton père yo oza njilwa respecte-toi comment bana ngaba bakoki kodirige yo olekaka na baémission mpo na bango mpo na yebi eza volonté na ote tu commences à m'insulter osala ona te dimola babenganga bayebisanga mpo na tala baémission te osala osu na mutu mosusu oye kosala ya suka awa na garso moko boye auta ngaba nayebi kombo na ye te eye viache asalani mpo eza boule na yo te boule na bango ata otia yo mais yo bazokesaki yo moto osala affaire ate me ngai na bano bakobeta yo bao babetaki yo liboso lenzongo balevi na ngati nakoki korepete ka bango ale bosokipe na ye bakosokipe nti na yo VH olobi plus de 10 minutes oui nayebisaki yo eza place ya osala barèglement dans opesa ye conseil ameka kocomprendre eloko azosala insulter les gens pour le plaisir ayoki toza na mitema yo bafingaka yo te achafinga yo te ayebi kutu place yo olalaka te place ovanda te mais toi tu passes hein, pour m'insulter pour le plaisir
Alors, petit frère, s'il te plaît, au moins, il y a artistes et musiciens. Nous salons na poto, et ali musique. N'a que préféré monter orchestre na yo. Vous comprenez, monter orchestre na yo, tala âge na yo, faire boyemba na ye. Aujourd'hui, c'est un grand patron avec son groupe. Fali. Même génération na yo, bien yo yaya na évité, à monter orchestre, et comment l'eau, à zobeta ba salle mythique. Mais yo shikoyo, oye potoka ya kufigla na bato. Un grand, oye mbaka kitoko. N'a pas son éloge. Mais pourquoi tu n'arrives pas à monter ton groupe? Ozomona te, yondo sale échec kingai. Ngara pesa bino gu ya ko ya poto. Yo monanga oyebi poto te, o monanga na uti poto. Oyeba ki pete ko ya poto. Vous comprenez? Parfois, petit nangai, respecte-toi. Koza liboma te, po mutu swa constitution liboma. Uzomona, soki lo ba bano yanga, ba beti yo. VHA. Et ko sala mabe. Merci. VHA. Ça va, message néleki. Message néleki. Tout ça, c'est quoi émission? Bon, sikoyo. Tout ça, c'est quoi émission? On a posé ma question. Tu as posé ma question. Qui met à la carte yo batrita maram na bitumba te yo za grand esprit on comprend moni soit tu faut ko bengi na so ipsenga de na début émission tu quand bengi na téléphone bo champi batrita maram yo le kaka na télé yo katango yo ka soki o bengi na téléphone yo za vie na na Nicolo mususu bakoyebisa ye ke o toucher ti banyo kalongo azofinga. Bah, oisé quoi. Qui n'est pas artiste musicien. Merci VH. Le message est passé. Okay. Est-ce que vous définir selon vous définir le 8 mars selon vous comprenez? Ah ouais. Merci beaucoup. Question trop pertinente. Le 8 mars, ils allaient fêter ma maman. Quand on a bien fêté ma amoureux quoi. Et ça, il y a les cas d'avoir 1700 et quelques bouées. Mais je moka salaka, cadeau moko bouépona. Bon, ils ont une explication, mais na mutu na nangote. Bon, on a vu que le 8 mars, ils ont fêté à ma maman. Surtout sur africain, na africain, topé sa kango valeur mingi. Au moins, ma maman nyoso, la taka ba maputa, l'épargne et tout. Donc, Afrique mobimba. Namoni actuellement pe moi mindele ndambu bakomi ko ba valeur nango po bakomi pe ko somba ba tenue africaine ko bakomi somba. Donc ça fait moko vraiment namoni biso mibali fait des pères les agapena na valeur mingi te lokola oya ba mama. Ya bango ça na impact. Ya bango ça na impact po zaka na eloko moko bo histoire moko bo na bo sani. Journée au Bassi Bazora droit, il paraît. Voilà, au Bassi Bazora droit, il y a Sala, droit à politicien, droit à avocat, droit à Bazora droit Bénin. Droit des femmes, voilà, c'est ça. Droit des femmes. Mais est-ce que maman n'a pas au Congo, il comprend un peu journée au Sénat que les journées moko moi ça combien à combien moi ça qui vous conduit. À cause de la paix mon conduit mobile la société. À cause de la diriger le pays, à cause de la paix député. Mais souvent, selon l'analyse dans la salle, maman, c'est pile. Et ça, journée, moi, il y a c'est pile. Toute la journée, moi, c'est pas conscience. Ni nous, na salle à tête que moi, c'est faut comme mon salle. Parce que le journal le 8 mars est libéré, biso to comme na égalité, biso mi bali. Donc, mobala roki musala, ngapena roki musala. Égalité des sexes. Mais est-ce que les femmes congolaises utilisent ça? Bien pendant bango ezaka eloko moboye balata maputa babimiso babote na bango bataille na bango bivunda na bango mokili mona bayebi penza tina nango te et date wana mabala musupe kufaka le 8 mars. Oui, ponani mobala sombeli ete eloko ya zelaki. Yoto ngai fo le 8 mars azobenga balinga na ozela papa bana osombela nga super bani super pe 100 €. Ba papa bana pe
Donc après toi, ils ont début de l'année, moi, Mbougou a passé. Papa, mon a 50. Maman en a jusqu'à 50. Or, il y a aussi des pagnes, il n'y a pas plus à 50. À Lingui, 50 était à Lingui Kaka, Super Wax. Super Wax, on a, soit va somber le, baké pas tailleur, n'a pas modèle au Koluka, et juste 80 €. Mon inde, vous va faire ta kawana. Va dépasser plus de 200 €. Ba maman. On a capé na coutrement na bango. Donc, femme africaine, à Ebipenda, tel qu'ils allaient, comme une égalité de sexe. C'est-à-dire, moi, c'est pas à cause de la PDG, moi, c'est pas à cause de la présidente de la République, moi, c'est pas à cause de la première ministre, tout aux première ministre, moi, c'est, et tout, mais, et pas à biso, bah, noir, bah, Ebipenda, tinate. Bah, on a dit, et ça, le komoko boye, aux hommes, bah, comment ça, là, bah, fêti, hein? Bah, soirée dansante. Les 9 heures, bah, soirée, belé, on a Paris. En Belgique, c'est pareil. Mais ce qu'on tourne, bah, on va organiser bilo quoi, bah, bah, comme sur business. Ce qu'on me dit qu'on explique, le quoi, soit, bah, mais mangambo, il y a que ça, ça, mundele, et raison que tu es jeune, n'a écouté, n'a bossé ni qu'ils allaient. Journée, comme on a émancipation, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a la journée internationale des femmes? La journée des femmes, voilà. La femme a été devenue émancipée. Voilà. Mais, bango moko ba yebi en côté. À quoi même libala, le journal, oui, mais on a bien un bon côté. Est-ce que cette journée photo peut s'en ou bien cette journée, moi, si faut la conscience? Il y a des locaux à Salana, nous t'es fait comme ça. Voilà. Mais c'est permis, à Sala Kate, à Batako Sala, à Sala stage, à Sala formation. Et pas femme congolaise, tous en ont congolaise. Bana maye le wanati. Boulou wanati n'a progressé. Surtout sur la communication à Sala. Au plus si j'ai mon connaît ce pays. Moi, si je suis communication à Sala. Yo, du coup, aux acquis na CDD et Katani. Comme il y a les sakayo, il y a la moukana, mais à Bossani qui yon de mouto yakana na poto, yon mouto salanyoso. Yaya, moukil est changé. Le monde a changé. Malgré que les lotos kokana bango, mais femmes africaines a comprendre l'importance n'a été que yé pas que kozala, moutou ya train ya famille naï. C'est-à-dire, na couple yé a comment moutou ya train. Ce qui est à Zosala, dans ça, moi, commerce, moi, si mobile, comme il est le côté papier. À Kobima, à 2h du matin. Pas comme il peut continuer, comme si rien n'était, à ici domestique, quand il y a le pango, il y a à Tchamingi. Aux appelants raison, si j'ai mon obiso de discuter, na mokilinde yangoana. Femme africaine a évité que ils allaient journée internationale pour na bango to kokani na mibali. Na ko cause la PDG, na cause la président de la République, na cause la infirmière, na ko que ne peut formation moko boye pour na zo permis de conduire to bango ba yebi angote. Na éviter ce qui va raisonner ndeni. Question na quand ozaka kalongo ta mo miko balader autour na bango. Pour na bango journée de la femme est nini pour na ngana to ko répondre te to za ba mibali to bi raisonnement na bango te bango ba na ba raisonnement na bango hier nazaki na rouge moi souvent ya sombi au moins 10 wax atangi penda la bo 1000 € à 10 ngabi nyoso na yote ba camarade nga pe ba pesa yo mbongo to se musique na biso. Est-ce que ma camarade est en musique? Le 8 mai, ils apprennent la musique. Le 8 mars. Le 8 mars, pardon. Ils apprennent la musique. Bah, il y a une il faut, Motomoko, à salle de mission Mobimba, à expliquer Bango. Et, donc, on va voir comment on va charlatan na Bango. Oyo yebi ba kombo yebana ifinga kakaka tous les jours. Moi, ça la moukaka na tongo. Atie téléphone. Azo finga. Yo kingandi yo. Yo aisha mo voto. Donc,
bakoma musala ekoma yango wana. Est-ce qu'il y a un droit à la femme à éviter? À éviter. Et ceux qui insultaient les gens du matin au soir. VH, différence nineza ya basi ya mindele na basi ya ba noir. Côté ya parfois net ya vie sociale. Moi ça mindele aleki moi ça mutu mwindu 100 ans. Baneka à 100 ans na mayele. Ah, VH. Na lobi na yo. Au commune africaine atangi ba classe. Mais so tali façon ya ko raisonner na ye. Bakendeki batanga ba mbale femme africaine na Sorbonne. Mwana mundele na Sorbonne basilisi mais soko tali au commune ke mundele azo ko émerger. A ça ba recherche. Moi ça mutu munda ko sa recherche, c'est impossible. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'université. À Sorbonne en plus. Galilée. Mais dans mon raisonnement, parfois, ça l'engage que Anna va bouleter. En tout cas, si le cause d'un commercial, oh, moi, je rêve de travailler dans la galerie Lafayette. Mais ça a l'air mieux que ça par rapport à l'étude. Vous avez nous avons ici Sorbonne, ici master. Arrivé à ça dans la galerie Lafayette. Dans 10 minutes, il va vendre 2 jours, les 4 à 2000 €. À moins que Asa la manager. Est-ce que on va arriver que comme un manager? Mais moi, ça m'a délai. Ce a eu master, au proposé salaire, il y a 2000 € à Koboya. Le niveau d'études, il y a élevé. Ils ont arrivé manager. Ils ont arrivé à poste, il y a l'écolo. Mais, et pas la biseau, ils sont limités. Attends, révélé. Tout ça, on révélé, on va t'en appeler mais ce qu'on t'a dit façon qui cherche mon ça qui cherche ça, non, ça peut prendre ça là, comment livre pour ça, basate. Mais bon, il y a mindele, comment pas livre, bon, on a la télé, pour on a ça dans 4 jours na bimate. Na zaka na la télé. So moni ba jeune femme bazo le kana télé. Oka oya zapona boye, wa zapona boye, mais africain ata mon côté, ezaka soki wa na kini se bawana nde mutaloba wa posa dans ni présent awa ba question. Ezaka kayi. Po na kati mboka soso pemba zanga kate. Comprendre? C'est-à-dire les africaines, les femmes black, batumwindo, les maghrébines et tout. Baka na niveau moko ya bongo. À cause de pas tant de ba proposer salaire à 2500 10 pour mailler les limité. VH. Pour nani ba femme africaine, soki ba bali atatanga ba classe ndeni wona suka mobali faka itaye musala. Aboko la bana. Mais mindele atabali asala kaka. Mundele atabali millionnaire makinda ka musala. Mundele atabali joueur makinda toujours musala. Mais biso za so moi si abali surtout sur abali mobali za na possibilité et surtout sur abali ka mobali mo za na possibilité ya osala esouté. Quel que soit ba niveau d'étude ou parents batangisa qui et qui n'ont mai. Eza mobilité. Eza bango moko. Eza mobilité. Vous comprenez? Eza bango moko. Tant moni mobile azana tout. Ake musala wapi? Donc son mobile abili. Ba rejona place sonate. Mobile pas cause moi si monsieur ça basi watu wafote bele biso bango bango aleka ba fote bele. Mobile azomuno ça ba fote bele banini abando de considérer yo. Bango ba bateka mobile nga boyanga o mitalité soko zaki na ba faille. Pas ba to ba faille bele basi na bisayo.
banda linzaka na bango mataka makolo ti oleki makambo na bango ya basi baza bato afai ebele okomona eta mosusu apongisa suki omona akende salon danger omona mpe alataka danger mais kende kotala place ye avandaka mobali ayaka na bacamarade comportement na yo eza bidon quand tu vois les gens olingo agresser mobali no verbalement na miso ya bato obosani ke ye moto abokolaka yo obosani ke ye moto asomba yo nyonso nakobimisa basekret nakoloba boye na boye yo yebi nga te mobali mpe atalaka o kaka mais oza kohumilie devant baami na ye malembe azwa camarade kaka moko mige mapepe pechwana ndeni bamosusu bazotonga yo mais masaponi azotika boye mais moko akobeye biso vérité ayo mpo nayoki bozo continue ka style wana ti mokongo mosusu okuta mpe na fi moko ça va mama moins âgé que mama bana pale bosololi po omoni bana oyo bagénération oyo ya bino bana wana bayebi bolingo bayebi kopesa moto affection tendresse mais bao bakola bazanga affection tendresse akobete yo masolo ya bamakelemba na ye biso osaka likelemba mo boye topesaka chaque moto so olia likelemba 10 pièces ya wax ti boza na ye na ndako aya na affection te mpo azoraisonne na likelemba wana mais bana oyo ya mike oyo génération na yo yaya bayebi kolinga bayebi korespecte mpe basalaka génération na bino bafi tu basalaka oyo baosa makambo wana ke mobali parce que asalaka na osala te ya bato basoko baleki ba 40 ba 45 ans 50 ans balingaka kodépendre baa badépendante mais génération ya lelo la début ya la trentaine so otaleka nzela omwana ose makiye na kati ya metro ba 7 heures atongo ake mosala lelo te to exception ezanga na mboka te la nouvelle génération félicitation batangaka na bango sasa sisi kotanga lelo mpe ekoma na système ya ozosala ozotanga bakende yango mosala me boya kala te ya kala balingi makambo mosiki makambo balikelemba na français ristourne voilà bango wana. C'est la réalité à vivre chez Komi papa. Entre moi na mwasi na mwana mobali. Nani vraiment sungaka na libota mingi. Bana mibali. Pourquoi ka bana mibali faut pas sunga la famille? Oyebi ba fille bazali basi papa tout monde ba ce sont des profiteuses. Ozola danga yo salaka ya salaka te. Mais mbongo na yo et comment ya yi. Mbongo na yo yango wana eza koentretenir famille na ye okendeke cop oyaka na lar ye amonaka baproblème ebandi pourquoi famille na ye ezobenga ye koto toliaki te koto tolamba eka madesu totie eloko na kati te ye ntango azomona na awa epa na bino misuni etondi na frigo bozala lisusu bien te ce sont des profiteuses yo koprofite na ene eloko te Migirima, tel que je te connais, un grand courageux. Au bando Lukambongo Bomwana. On dépend de la femme d'Eni. Nga na vie n'a jamais n'a quoi dépendre de la femme. Parce que ce sont des profiteuses. Et en plus, l'amour n'existe pas, il va comme un kofi. Il n'y a que des preuves d'amour. Bolingwa so le tikalate na mokili ya. Soko moi ça va, il y a un intérêt, azawa na kati intérêt wana. Ce qui intéresse attaquer nos wapi. Quand tu as un chômage, au commis chômeur, à quoi le camuta se salua en beaucoup. N'ayez pas si yo,
quand nous fûmes dans les années 80, ouais, on était des jeunes. Tout ça, il y a des biso. Ba femme sou ba comment ya yo bazalaka yanga. Mais surtout côté nanzela, bozabino mbale grand frère, ça va. Bon, moi nanga copine nanga comment na migi. Non dit makate. Ah petite sœur comment? Mais ngala to yebani. Pourquoi? Parce qu'à mon na koli, je travaille plus. Na kene na retraite. À calculer mon retraite, ce qui a toujours mis 350 avant combien? Ce sont des profiteuses. Bon, il a une société. Par mois, on compte combien? On a compté 6 000. Mais vous vendez. À qui mingaï? Parce que, on a touché 1350. Oui, qu'on compte 6 G moko. On a lingi na yaka to banda ko débattre yango wana. Parce que on a la réalité. J'ai vécu ici en Europe. Hein? Paloba, achat mon photo, c'est le Parisien le mieux coté. C'est-à-dire, dans un côté, tina basi. Mais ebele na perda bango. Kaka parce que, makambo na zako sala, na lâché. Non, na lingi suba risquete. Le peu que je gagne, n'a beaucoup là-bas en Angaï. Ce qui le vient y des choses qui problème, j'ai 1000 na PCI. To ma fait, na mimi na yoji to sombi bilamba, to bimi. Si vous comme que, na ope salisuté. Yo za sou na mbo côté. Vi, azo bien nga chamo vota, comme nga vi. Vi yo za sou na mbo côté. Mais tant que banda robin nga acha mon vote. Ti na komi pe vie na ye. Ali akiti. Vi acha. Bandiko bauta la biso belé. A senet pour bandiko bauta biso belé, ba jeune ba belé na France. Au ballon da biso même na Congo, même na Angola, en Afrique du Sud, na États-Unis, na Canada. Le lo conseil ni no conseil biso yo moni mo liboso na biso. Omoni makabe belé liboso na biso. Est-ce que lelo oyo jeune o aluka mbongo kinda musala akubala mwasi wa sala kate na mokila lelo selon yo? Merci. Omoni monde comme na vitesse moko kaka de bolo Android. Yo ko bala mwasi wa sala kate. Toji tam suso touchaka 2800 €. Na 2800 €, on a crédit à voiture. Un to bana po ligo tambola makolote. On a crédit à voiture. On a ndaku, il y a bien. Banlieue ou Paris, pareil. Pour bana on soit banlieue pour mona, ils en a 800 €, 1200 €. On a ndaku. Kaka na salaire wana. Bozolia, bozola takawana, non? Ta femme aussi doit travailler. Ce que moi je conseille aux jeunes garçons d'aujourd'hui, même nos enfants, bino, non. Elle doit travailler. Parce que, il y a 2800. Au moins, il y a besoin d'ako. Comment mbongo, moi, ça m'a dit, fiche de paye na bino. Pour vous avoir crédit. Crédit ndako penda ndako privé. Net yo ndako. Il faut penda po bozwango, moi sambali faut boyana salaire moko ya revenu na bino. Ba revenu na bino sali 4000 €. 4000 ndambo. Mais bozun ndako ya chambre na salon. Na 4000 €. Soit que na 5000 boko zo ndako ya 2 chambres na salon. Soit moi ça sala kati. Tina na nini. Et puis il faut faire attention. Bolingo ya solo basombaka te. Vie ceux qui vont yemba. Bolingo ya solo basombaka te. Di jetuye bakisami ekolo. Donc bolingo ya solo basombaka te. Moi si oya lingi yo akolingo kanga maboko te. Aolinga bo bosser, boza na vie meilleure, bana na bino bakola na vie meilleure.
mais ce que moi ça fainéante tika ye ngai on peut se conseiller wana oyo azalaka ntongo etani asokoli aza na kotia baverine na manzaka akamati amasima atie bilo nango batiaka bilogi wana abimi très belle akamati perike na atie aotala kaka ndenge ozoya angélique zwa mila kolia ya mwa mobimba yango oyoka 2 semaines après o mile wana esili te 5 na famille na ye. Il faut faire attention. Bokoli tango ya mokili komi na vitesse lokola Android tala présent na biso jeune présent azoloba makambo ya azoloba na raisonnement na ba jeune non ba soldat to kotia na nini na mboko Ukraine boina amoni puissance te oza na nini na bateau na baris et so ba soldat yo so bakufi botikalisa basoda c'est-à-dire bariche bakokota ti na France bazwi France ekomi ya bango mpe araisonne na ndenge ya olebaki na négociation ya azoraisonne parce que monde na bino eza en vitesse lokola Android tolongoli ka yo peut-être namoni ata mosu papa mine aza apesa éducation esi mingi me mpa ozokende tosa bato neti bapesanga conseil mais bao babotama na impolitesse wana génération na bino oyo bazoleka na tele bazofinga bato génération na bino c'est-à-dire génération na soni te eza na buzoba ya trop aosala likambo aotala nsima te alors il faut pas essayer comme tu es encore jeune beau garçon bel homme luka mwasi oyo alingi yo na motema moko ntango aye apena mwa bagage intellectuel yo soki ozwaka 3000 yayaka tana 1200 bokovanda na bino bien ke oyo ozwi ye kaka vai na ndako aboya na ye mosala kozwa ye te VHA eloko nini ezocrée badivorce trop na France na Europe totika Europe en général bacouple ezovanda te eloko nini osalaki basi na biso ya baafricaine to bacongolaise bakoka komaîtriser mibali ya bacongolais te na bandako mabala basi oyo babala mabala ezokufa. Merci vraiment omoni après échec ya basi nyonso wana oyo badivorsa wana génération ekoya eza bana na bango bavanda na mabala parce que bakomona baregret ya bamama na bango ndenge baboyaka babibali baboyaka bapapa bana wana akolisi bana ye moko parce que ntango badivorce wana ju ya kwa bamboka balocation familiale eloko pene bomisi mabala ebele mbongo ya location familiale nazokota na développement mpo kosepela nango ntango petite wana akoli na ye na commune moko défavorisé na mama na boti ye kitoko mais na pokwa bazaka ta na mboka kosomba repa te aliaka masoko ya dendo ye ozwi ye na bote na ye olongoli ye na commune wana oye na ye poto olandinga place wana Très bien. après abandi asumbi mwana liboso asumbi ba amona boye akomi kosimba ba 2000 euros camarade na ye moko yaka kotalaka ye alobi na bi ngai banda nakoma femme seule nazwaka 5000 ya kosala nini akoma femme seule il faut bokabwana ya koma femme seule azwaka 5 tonnes na ye so akomi kozwa 5 tonnes mama na akomi kozwa 1000 mobimba na mois par mois donc maman na bled ndi bazoboma mabala bana bango voilà Pona ba intérêt na bango. pona ba intérêt na bango mwana netonga ndako mwana sala ba projet omoni ndenge otikaki biso awa toza na eloko te boye mwana moya vanda na libala eza te akomi kotala nazwa mbongo wapi mobali na ngai salaire na ye mpe nayebi eza nango mpe soki ndenge nini te sikoyo masa na ye abeteli lisolo ke soki olingi ozwaka mwa lara bie mpo ntina na famille il faut olache jo na yo y compris bassistance sociale akomi okosela makambo epa bassistance sociale ale bakomi se femme seule c'est fini akomi ozwa 5000 yango omoni badivorce esalami mingi awa na poto donc moi aussi je fais partie ya bato baya badivorce awa towela na mwasi eloko te kaka parce que
parce que famille parce que namona eloko ni mwasi akoluka toka bwana te parce que moi nazali koluka mbongo nalamuka 4h du matin nake koluka mbongo etant nazonga 48 heures nazoya mpe na 10 000 mwasi akokende ndeni mwasi akoluka toka bwana ndeni saki na ye eyaki elamba na eyaki bilamba bana eyaki ntango nayaki frigo etondi plein toyobenga bato kutu ambiance à danger tous les jours whisky emelama cognac emelama na pale ezali baerreur tvh kosala ambiance na kati ya ndako na komema bacamarade na kati ya ndako na kosala bafolie baerreur yango wana kasi merci beaucoup biso tomonaki lokola nzambe apesi ngai nalia mpe na baninga ozo comprendre mais baninga na ta bazwa komona ndako surtout nga je me vante parce que j'avais la plus belle maison à Bagène nga yasha oui nalobi na yo ata baoboya baotala ndako na ngai c'était la plus belle maison à 2 reprises moi j'occupais que des pavillons o bafinga na bazoba nazaki na pavillon mosu na Vauréal avec ma première épouse la mère et maman de Houston bien équipé deuxième pavillon nazwa ngona mama bana ngai mususu équipement ya Gianni Versace. Donc, au je venais 2 femmes en France. Non, moi, on a déjà à Daraka. Mais ils sont deuxième, hein. Mais, na memi et quand na l'école. La dimension. Mais, Marguerite Bozuna Bisso, elle n'était pas heureuse. Pourquoi? Au bled. Vous comprenez, non? Parce que quand on parle, bateau Bwanda ko invité na ndako. Ba on peut bazaki pe ba complice ya séparation. Voilà, c'était mes amis. Voilà, ma femme n'avait pas aucune expérience. C'est une jeune fille. Ça dit au bino kolobana ye yango na ye pas kondima. Ah mubalanga kosanga. Bah moi ils sont jaloux quand ils te voient aux habits, bah montre cher, bah biloko cher. Ndako ya danger, télévision BO, ango bazo mais non. Toya kotika na poto. Alors muta koki ko dimi ko silisa ye zakaka. Moi aussi. Photo pour Malibalo. Ce libali koufi a commis déséquilibré. Très bien. Et tant que moi ça ok na toi tu que l'autre l'autre. Le conseiller batu oba baza ba couple voilà na biso donc ça sert à rien. Il y a quoi inviter à batu nanda ko. Voilà aujourd'hui avec le temps j'ai acquis une grande expérience. Je remercie beaucoup Vienangai Djina Wajina et Fonge Iseko Feta. Vient dans les années 83-84, vient au Djina Wajina. Soko Yekotala, il habitait au Bervilliers. Viens, nazo epana ah ba petit omoni na senanga na café zali. Somba café zelanga wana. Première personne à banda makamboyo ya kokutana ya bato na ba café za Djina Wajina. Okomata na ndako na ite. Ah bon? Si les yobi bana Djina Wajina. Ba mi kole pa no met nanga pe muta poto kala na bi bana Djina Wajina te. Mais on a un vieux garçon. Quand on dit vieux garçon, ça dit Mikolo. Grand garçon. Aux hommes. Biso, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a un côté de la porte Biso Moko. C'est ça. Et on a payé ça cash. Ah ouais. Nangai, na ye moi si. Tant accueilli, a regretté. J'étais dans les bonnes mains. Mais Bamas, Tabasala Kamabi. Entourage et Salakamabi. Ce sont les migi au moins on sale loko na boy ngara mukolo na natina za jalousie da otena mukolo mais génération no ka baba zo ya bo betala maboko bo kata na kwanga binemi na bango wana nga binemi na eza yote yoko za nemi na ngate keka quand je vais ici ndego yambela ngai mais ba kamana ngai bato ba forma ba pecho ba chroniqueur oyo ba finga bato et ça ba masa na biso age na biso petit
Mon vote alekaki parmi gagné mayozo sambal salé mission fingaye. C'est nos amis d'hier. Nos amis d'antan. Babima mi te mamabe pour va progresser. Osomona, ya mona oyolati ngando zili boy 14 000 euros ya zana ngoti. Maboko ni ya kobetela yo. Amoni olati costume boy Versace. Amoni cravate boy Versace. Maboko ni ya kobetela yo. Amoni ona lunette à 1000 euros. Et couper ça liboma. Ngana okapenda ami intime. Aju cop. Makambo mon photo. Oh makam na yeti. Obi ka pesa réponse. Oh. Ye kaka zoaka. Tala ba 40 nga biso na ye. Pecho na yebisa vie. Eloko yo soto kenango. Soki to tie mon photo te. Toko zo ebele te. To master na ngandi mabazwa ta deux paires à chaussures. Mais ngana zalati. Je dis ce qui est vrai. Miguel maman ngasa na longwa we panayo. Mbala moko mbetu. Na boya ba vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai perdu mes deux épouses. O balinga kanga na motema moko. Ozo comprendre nga pona ba master. Na poto ozo conseiller batu ba master te, o conseiller batu ba mema batu na banda kuna ba moté. Parce que moi j'ai payé ça cash. Aujourd'hui, au moins pas tout ça fini nga. Vie sociale nga eza ba ondeki moté. Jalousie. Jalousie ngazaki le week-end, Dieu me voit parler. Na ju moi c'est nga bana nga restaurant. Vendredi hein, to ke restaurant, to Chiscolia. Na bengi hôtel Sofitel. Nazaki abonné na bango, monsieur numéro 1 za kuna pona za lettre A. L'alphabet. Ah ouais. La bobo réservé il y a deuxième étage. Chambre 204, na lolinga chambre à trou. Pour mbeto bana pesa kuna. À l'époque, j'avais juste 3 petits garçons. Oya muke to kula na mama na imi bali wana, bola na mbeto na mususu. To la na biso to keneke vendredi, samedi, dimanche, nde tozongi parler na biso. Naza ko sepelisa bana nga. Oyi mukolo TGV Atlantique et Bandi. TGV Atlantique. Et bandaka premier voyage dans Bordeaux, nzela Bordeaux. Et que de suka na ndai. Premier jour, makene soba habillé. Na pokwa nango, lobby et banda lobby. Na souvent bana na ba petit, lobby to beta tour hein, to voyager. Ouais! Samedi na tongo. Ma mère a ça quand même. To tiki carte jusqu'à taxi. Ah! Gare de Lyon. Bordeaux ezaki et pas petit au titre de la gare nini. Australis. Vale. Premier TGV à grande vitesse Atlantique qui n'est là ya nini zela Bordeaux ti yenda tokena bana ti Bordeaux na l'accident on ta place na pata ka bana ba sepeli. J'ai fait voyager mes enfants. Ba mona 4 coins ya Europe nga. Mais ba camarade nga ba sepela kana yango te. Mon épouse, Dieu me voit parler. Na soakana bana to que ne pas aboke ne lobi na yipi na ba billet. Première classe ya TGV. Ba kina ni Aix-la-Chapelle. Et ça ni comme Aix-la-Chapelle nani na Allemagne wana yana ko moko ba benga kango. Ba ke vacances. Na tsepe tam sous tonne na bango bo ya kolia bani. Mo ba ke Hollande. Mo na fait voyager bango do na sepeli sa bana nga me ba master ba ya kokata bisengo na biso na katikati. Merci VH. Tout l'action ba photo mo ebele, c'est pour cela photo gagner temps pour na ba photo, les amants de la femme. Dernier message s'il vous plaît pour na ba maman nyoso bolanda biso ba femme congolaise au bolanda biso so roza un message très important pour na ko yebisa bango
to conseil moya ya bien pour nous réussir ba maman boîte la biso nazo senga na ba maman bino nde bobota biso ata ozali mwana moke kombo na yo kaka mama po tu finiras toujours par kobota vraiment nasenga bino bokoma ba femme émancipée botika ko raisonner lokola ba maman du 17e siècle. Aujourd'hui on est à l'aube du 21e siècle, c'est-à-dire du 17e siècle, c'est au 4 siècles déjà. Vous devez complètement changer, maman. Soko na poto, otanga classe na yo, ata otanga ki mingite, kende ko sala formation. Luka osala, pona équilibre ya mbetu ekokana. Kotiki la papa charge te. Et puis, soko bali, s'il vous plaît, na Bible comment mi mobali akotika famille na ye, asanga ene mwase basali lokomoko. Yona mobali bobala de 10 ans, bosombi ata terrete. Parce que ni mbongo wana yozo tinda. Bon, lokwa bino bodomina biso na mbetu, okoluka ba problème po mobali andi ma yozo ka salaire yosto, moitié salaire et que deki pa na bino. Est-ce que yo yaka pona ko travailler pona ba parents na yo bango pe bato atinda yo te mobali mutabengisa yo mais yo yawa on dirait ya na nyungwa ba parents na yo il faut chaque jour ozo ka il faut tina mbongo ba mama bo meka ko changer bo travailler bana bino ba koma ko le makolo asoso tous les jours ba pâte makolo asoso ba pâte mwana koli kaka na pâte na makolo asoso na miliki eza bien te bana mindele ba okola ndenge wana te vraiment bo meka ko changer s'il vous plaît bozwa ba couple na bino bozwa ngo sérieux bobokola bana na bino sérieux bana baliaka eloko tu lelo balie fricandelle lobi balie boye bona boye tango nga na yaki poto bana ya pona kutaki ya mwa ba zairwa muke nga na kutaki ya bana mwa surtout en Belgique bana ya ba dignitaire oyo bazaki na Mobutu bana wana bazaki kolia bien ozo comprendre bazolia bien mais toto koti kaka 95 changement de fréquence salami maman ye na Château Rouge makolo soso moins cher ma papa soso moins cher atontili bana repa musutu ba soso apete wana bana bakoma kokola kana ba soso wana kaka ba frites so ba changer pâte te frites bon meka ko changer bon travailler pour la famille yango ni famille restreinte quand on dit famille restreinte ça veut dire maman papa na bana na bango botika kotiaka famille élargie maman na yo soka lukaka te oui topekisi yo tokotindela ye ata na un mois une fois mais ezala te chaque weekend okomande choza na nyongo ya mama na bino il faut kende kotika mbongo lelo na ekoma soki omoi mutu na Château Rouge nake futa nyongo ya bato ya Kinshasa c'est la honte bokoma kozela code bokoma kozela code lokola bato baozela visa paradis soki moto na mwana na poto ayebisaka nga nazwaka na nga code c'est la honte nga na mokolo nakoli awa makambo wana namonaka yango te na ebandeli nga na bango otinda mbongo awa na ba 98 2000 avant naza kotinda te mais les gens bazali kovivre lelo mona ekomaki soki otindi te bakolia te me baliaka na bango bongo bato aza na bafamille te na poto baliaka te me omona bautu bana sante ya bien na Kinshasa omona moto akonda mpo na nzala aza te moto mpe akufa mpo na nzala aza te pareil ke na Angola pareil ke na Brazzaville Congo eza premier pays au monde je le dis bien oyo baressortissant na bango batindaka mbongo ebele bakongolais boyoka montant totindaka 1 850 000
Europe par an mbongo bacongolaise bacongolais batindaka moto autika Congo kala te azwi mwa mosala kaka baofuta ye 600 ya vaka na 300 ekendeke omona motu salité bizarre on dirait na poto te pourquoi la moitié de son salaire ezozongana na bled tomeka kochanger migeye ma merci nalobeli bango na koloba mpo mingi bakofinanga surtout les femmes pour ça ini mpo opesi bao conseil parce que bango déjà baya mpona koyede bafamille na bango baya mpona mabala te soki amour ekomi ya mbongo ekomi chose artificielle c'est plus l'amour parce que yo oyelaka ozwa mbongo otindaka chez bino ekomi chose moko artificielle voilà migiyema voilà tola kusuba photo merci bandeko toalanda biso merci na Chancel Mbemba de midi merci beaucoup merci na ya papi matalatala matos miroir d'Angola da Costa merci beaucoup ya papi merci na Fabrice Massamba de Mouta English Fada merci na ya Guy Baina colonisateur de la SAP motema ya Masevi Baina Robi Laba Kelin Tsumbu Ojeps de Paris Arnold Bach na Lyon Topesi Mbote merci beaucoup mon frère Arnold Bach Emma Sonangol Fabrice Makasi merci na bino restaurant Bandaga restaurant biso na biso et puis venanga Fabrice Mouleli des fois na gata Lyon merci merci na famille Mazwa et puis famille Bo Sonja Jérôme Mutombo de Bruxelles Sylvie Mongo et puis Ado Porto Mutunanga Ado Porto Topesi Mbote Sokolanda biso et donc Insala Mokonzi à Lyon Topesi Mbote Babingo ma générateur de boules Patrick Luboya et puis salon Herbie to coiffure na Saint-Denis Serge Badibanga Topesi Binonyo Sombote vous ebeli bota la biso à Sénéto à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio s'il vous plaît na bandeko no ba s'abonner bo s'abonner na chaîne YouTube boyo et la rabino en vérité en face comme d'habitude tout la à photo ya ma maman sur to toute impression sur billet et puis expliquer biso Nino sepelaka nango pana et to message ezani par rapport à photo to la première photo na poussa ni pour mon bien yango ah oui moi ça va bien maniqué Nino sepelaka nango pas maniqué je pose un message relancer pas na relancer maniqué nayebi mpena te nayebaki nde mobali na ye babia babia ndonga oui akufaki biso no mpe na Luanda babia ndonga azali ya kotala nga tu momoso nauti poto aye tovandi na ye tomeli ayebisi ngai basusi na ye banini mais nayebaki ye na mwasi tozalaki na ye kuna alima nayebaki ye na madame oyo te mais lokola botela biso je lui dois beaucoup de respect parce que babia azalaki peripeti yo yebi so abeti na mai ya pembe afuti ya musicien mbongo esili na biso tokei nga na opeso mwa sautia na poche c'était peripeti na ngai omona ata mokolo aliwa na ye nabeta badiscours mais nayebaki mama manike te que je respecte beaucoup mama oza mama bana na biso avec beaucoup de respect nasepela mpe ora aza nango ora eloko nazo reproche manike nasepelaka mingi mama na ora yo oza na yango omoni soki ngano toyebanaki ndenge nzambe asalisaki okomaki poto olingaki kosenga na fali yaya natikali nakende ta cour 2 ans okoma chroniqueuse ya chroniqueuse okosala mpe na batelevizio na bakishasa mais oyo ozosala wana eza na dure moke parce que bato mosusu oyo ozotushe wana mama barevanchard bakoya kozongisela yo mabe koleka ti soki ezwi yo te kozwa meme bana na yo komona bana na yo bazo avanse te mpona mabe yo osalaka s'il vous plaît mama tika makambo wana salaka ata baémission éducative en tant que maman otamboli na mokili mwa mingi oye poto
rêve ya congolais nyonso congolaise nyonso amona poto. Dieu merci omoni poto pona franc parler na yo. Mais makambo ya kofinga kokota ba vie privée ya bato yaya ebomaka lukokoma na mbulonga na komi nango na batela munoko na banda ba émission depuis bolo wa bonza kwa 89 tili lâcha mon voto yeyo azala kaka maintenant on a finga mutute nazongisaka mutu nde na place na ye ndenge omoni na début émission nazongisi jeune frère na moko na place na ye mais kofinga nde mabe. Les insultes et les injures, c'est condamnable. Un jour, nous avons dit que la vie est makala, donc au moment que l'emba la paix 2 ans. Na kati prison na ba viola ka pe bato. Maman pardon pour l'amour du ciel qui t'a. Déjà ba ko peso provision vide ko tambol. Merci. Deuxième photo, achat mon photo. Voto, mon voto. Maniqué, je pense qu'il y a eu. Oh, la première dame. Maman Olive Lem. Maman Olive Lem. Ex. Ouais. Nous ne sais pas, pas Maman Olive Lem, mais je poser un message là sur lancé. Maman Olive Lembe, c'est une femme congolaise originaire du Kivu, pas du Bas-Congo. Vous comprenez? De Kivu? Kivu. Makambo baloba ba Congo na te, ana famille kuna te. Ya solo. Basumba ko sumba. Ah. Oui. VH. Maman Olive aza originaire ya Bas-Congo te. Tu peux aller vérifier na bamboka na basumba ki bato wana po bandi makambo wana comme mobali na ye. Asumba ki pe bato na Katanga po baloba bazo. Katangi, mais Maman Olive azali une Congolaise. Ozolandanga. Mais na sepelaka te na lisungi. Merci beaucoup maman. Mais ndeko oyo tikaki mobali na yo a infiltré biso ba Rwandais na mboka. Maman na pardonna yo te po moi ça peut ça. Maman Mobutu azali kopesa Mobutu ba conseil te kosalo te yo kokapi ko bambali noki okomi président na kati ya Congo okoki ko ye mema lisusu te ba Rwandais ba ya ko infiltrer Congo tina mutu au sommet ya l'état. Aujourd'hui on a des problèmes sérieux, c'est à cause de ton mari. Maman Olive en tant que Congolaise, bande kono ba kufi, pe oza originaire ya Est. Bande kono ba kufi ebele. Elobela yo rien. Oyo moko po bomisi. Elobela yo rien. L'argent ne fait pas tout le bonheur. Biso to viva na miette. Mais regarde. Tous en bonne santé. Na santé onga zanango. Na botonga nazo dégager. Ton mari, il a des millions nazo dégager botonga zanango te. Quand tu me vois comme ça, je suis noble. Oui. VHA. Oui. Histoire t'as la papa limbisa. OK ko toucher place OK. Congolais yo soyo ka passe. Ba bazo kufa na est on baba ndeko na biso. Po mamba boté ou tso pisusu. Mais na pese exemple. Po bango akazaki ke mbongo nde sala kanyoso. Mais on qui bat un million, mais Mobala est en beauté. Vous comprenez? Il faut lui dire la vérité. Vraiment, Maman Olive, Kita, Congo est en boka, no cause à dembokate. Tant lelo, ce qui est yindi, Mobala n'a qui ce pays, au Kenya, Rwanda, donc au tika toujours na Kenya, au tika na Congo, ton pays. Parfois, salama kamba bien pour na Congo. Kibalo baka Maman Olive sala kiboye, Maman Olive sala kiboye, azwa ki baba bato ni bato théâtre, azega cha so barena. Maman eza mabe. Ouais, non, il paraît. C'est exemple anati. Et ça va il paraît ça tout. Mais il paraît oui, kasi on a. Il y a pas de fumée sans feu hein. Voilà, troisième photo.
nayebi elongi te aza chanteuse. Moi, c'est Awera. Ah, maman Maman Sylvie Mampata. Sylvie Mampata. Maman pasteur. Maman pasteur. Nous ne sommes pas dans les choses. Nalobi na yo, hein? Après maman Amazon, hein? Ezali maman Sylvie Mampata que je salue pour Ayebinga. Au moins, moi, si il y a plus d'amour, il y a que des preuves d'amour. Mais pas là, il y a l'amour. Awutina, Wirason, il y a Makanda depuis Bomwana. Hein? Au moins, il va faire tava yembio. Et bien, il va comme à tête à l'air meilleur si des jimans pata isaïe. Pensez-moi ça la succès. Na wenge parmi Esaïa si des jimans pata. Mais Tilelo. 40 ans. Ali akaka même repas. Soko moni Ndiama Ourason Aza bien posé dans la vie, c'est parce que Aza encadré dans moi ça bien. À mon avis, ça, ceux qui ont une réalité, nous tout le monde a raison, bal n'est pas bima. Ah bien non, il y a Noël qui a le lobby maté bani. Au moins parfois épargner ma belle qui nous gelait les bandes. Vraiment, c'est une femme à féliciter, une femme exemplaire. Et maman, si de Jima Pata, oh yaya, achamo voto, grand frère, il y a Wenge, beau frère, il y a Mobali na yopo, maman ba nangai, azalaki, nièce nae. Mais, na pesa ko respect mingi. C'est comme il est là, botonga va parler bien, c'est parce qu'on peut savoir va conseiller bien, pour que nous sommes là-bas dans les États-Unis. Celui qui épouse une bonne femme, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Exemple typique, maman Sylvie Mampata, na maman Amazon. Merci. Merci. Photo si na mona kiango, c'est qui encore? Pesanga Kombo. Nathalie Makoma. Ah, notre petite, ouais. Osepela Ananine Pana, il se pose un message. Nathalie Makoma, na yebi mwana muke. Vous comprenez? Na Hollande. Il n'est pas yebinga. Mais, eloko yo botami na ngona nzoto, mutamukili, akwe ko pekisote. Ya makamwa nzambe. Nathalie a chanté pour Dieu. Dans Vite aux Arangwa, c'est écrit. Et comment il y a au Komaboué. Bande Konaye, Pengani. Parce que moi, je connais la famille. Si le globe a Sambelak. Bon, ma reproché était. Parce que Whitney Houston, où tapé dans ma cambo, il y a ensemble. Parce que il y a ensemble. Aujourd'hui, moi, je me suis souhaité qu'il y ait un peu de mikolo konenani. On mbal na zambongo bila za rapper comment nani. Azaipe koyembela kaka nsambe. Aretha Franklin, azaipe koyembela kaka nsambe. Donc pour moi, je trouve chemin naïe est normal. Naza ne loko reproché te, pour ça mambo nsambe. Merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72.
le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Oyo, Madame Nani, Pierre Congo. Alia. Alia. Olomide. Olomide. Maman ba na biso. C'est pas nani pour maman Alia. Et puis c'est aux un message. Na bisi yo. Moi sabi komela makambo pa bi ko bomba mobali na lokola Alia Zate. Alia Zate torture des années et des années. C'est une femme que je respecte beaucoup. Kofi Azoki mwana muke na 22 ans. Mais toyoka ye ata déclaration mon côté na émission, aleka na émission mon côté, à ça la déclaration mon côté. Ba femme aboye, baza ebelete. Ah bon? Je lui dois beaucoup de respect. Dommage kaka, Asa Mesana qui n'a son homme, Kofi Olomide, le père de ses enfants. Mobile Alobaki, phrase moko très très important. Maman Lia Olembe Seke. Atani bakumba bana ye. Bobonde la maman. Et ça déjà mea culpa sala kiwana. Vous comprenez? Mais namona mama place so vite na lingi suste mambwana. Te likamyo so abungisaka. Likamyo so abungisaka. Je comment de l'incendie. Na lobi na yo système à polygamie pe ezalaka. Kaka pona moi signé so petalinga. Yo kana bisayo. Soko sololi na mwasi na yo malamu. Oyebisi ye vérité basi baza ba maman. Baza tala moto ya munene. Soko sololi na ye ke na komi na telle femme. Et surtout na ka ya Mama Si. Aza chanteuse. Oya sali la pluie et le beau temps. Na kati ya la quartier latine. Enfance na ye mobimba eleki wana. Ayebi copain libanda te, ayebi camarade te, ayebi téléphone te ba privé et tout. Ça, il fallait les Rambo à Solola, na maman Ali Ndelelo. Pas ça bango bien. Voilà. Avant, dernière photo. Oh, nani, journaliste. Ouais, c'est une femme. Comment elle s'appelle? Mamie Lila. Mamie Lila. Ma cousine. Ma soeur. Yeli Soussou, c'est une femme qui se respecte. Ça fait 30 ans. Azana émission Caribou Variété. Mais à ça, là, ta bêtise, mon côté, par rapport à la chroniqueuse Otomuna Bango, la chroniqueuse à la sauvette. Elles font n'importe quoi. Mais yé, à ça, la kamoussala na yé. Et puis, je me suis dans mon aïe avant l'Iwaya Lolo Swami. Moutouma a posé une question. Alors, oui, que se prépare à pour la retraite d'Angaï. Nati que la paix ma petite sœur place. Voilà une grande dame qui se respecte. Nazala qui wana tangwa zoloba. Que akanisaka toujours na mutu na ye. Que un jour place wana akoti que la yango ma petite sœur va remplacer valablement. Très bien. Dernière photo pour te clôturer. Oh non. Maman Denise. Première dame. Maman Yakero. Maman Denise. On se peut donner pas une chose dans un message parfois. Aibi kusunga bana Congo. S'il y a un problème, bobengiye. Azola ba tu solution. Azola peut pas tu solution. Et sur mon nom? Oui, na ebi ebele.
même en Belgique. Tout ça qui petite sœur mokawa. Maman Denise a dit maman na likonda. Ah ouais. To ba kundayi. Na bide so kene matanga. Bon. Déjà ils a un eloko moko ya bien. Mbongo lokola 30 000. Otindi po ba kundande kona yo. Et ça, c'est moi. C'est moi. Mais ce qui le jour J, on va comme on a qui, balingpi va salir là et tombe. De bouche à oreille comme là, à ça la geste. D'abord, à ça moi na poto. Les temps il est moqué ça toujours et pas biso ba na poto. Attends là, na évité. À moins que ça m'a mis à 90 ans. Mais ce qui est là, tout le monde s'invite. Ayoki qui y a un engagement à mon vote à qui a ça la geste. Pour tout y va bien. Voilà. Merci na passage non kutu à mon vote. On a battu remercier. T'es nazana moi le comme quoi muke na 5 minutes avant de remercier bato. Bandé 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes parce que et loko e pusa ki ngana ye pana yo. Oloba na bandilité. Te wana na lobela ikabo elika moko na lina lobela. Loba. Jeune frère nanga moko. Loba. Bande ko ba bolingo. Quand nous films aux années 80, j'ai connu pas mal de Congolais de Brazzaville. Et on s'aimait. Nakotanga lokola, il y a Francos, il y a Nonondando, mon ami personnel Jean Bakoukas, Ndekonanga Moussoussou, Aototika Biso Kalate, Jacques Moulele, l'enfant mystère, Naboba Tikali, Bazaki Batomoko, Bazaki qu'on s'est respecté. Et chaque fois quand je dis que la SAP, ça vient de Congo-Brazzaville, na Kosakate, je fréquentais la Mecque. Parce que Batouana Bazaki, étudiants, on va à la Mecque. On va à la Mecque. Ils ont maison des étudiants congolais de Brazzaville. Moutasombela Bango Philbert Youlou, Nazaki qu'on fréquente. Rue Anakono, rue Béranger. Moi, Batouana Tangiwana. Ces jeunes gens, ils étaient des jeunes à l'époque, ils ont fait la pluie le beau temps. Il y a Souri Kacharel. Alors, Batourona, Nzamba Bengisa Bango, je crois que tu as Souri Kacharel. Ce sont des êtres qui se respectent. Alors, petit frère, Natango Wana Yozalakati, ceux qui. Comment il s'appelle? Noirs, juifs noirs, aux Alagaté. Pour la petite histoire, au président Takabiso Biloko Bélé, oui, bravo. Mais Biloko a une boutique. Il y a wapi? Il y a Biloko à Somba en Chine. Mais je te dis ce qui est vrai. Biloko joue une facture à Potono, mais oui, mais il déjà dans le studio. Peu importe. Il y a un peu sans approcher tout. L'original, Chine Indéni. C'est l'original, papa. On a compris son explication. C'est un gars qui a travaillé avec le monsieur là, comment il s'appelle? Les bourgeois. Comment on est pour le bac? Non. Je connais pas. Azaki na pétrole. Christian Ngani. Christian Ngani. Non. L'autre là, petite Samson, moi ça va le puis comme on est mingi. Willy Toka. Willy Toka. Il a travaillé avec Willy Toka. Papa, moi je n'ai jamais travaillé derrière quelqu'un. Excusez-moi, Naïbisayo. Tu peux en avoir des millions. Tu peux acheter les habits à haut niveau. Bravo. Mais là, on a touché comme on a ôté.
biloko na bino mususu eza malamu mususu bosoma na Chine c'est connu de tout le monde pour bande kono mo ba congolais à Brazzaville on a jalousie non ngai jalousie te ngana kana bande kono mo ba so bengana ni l'autre là oya ganyaka makaba bilamba comment il s'appelle Norba de Paris ayebi so que il y a danger. Bon, ça se voit. Pour me donner un danger, il faut pas épisoder, ça se voit. Bon. Il est fort en fait. Il est fort. Tout le côté chiffre noir, il est fort. Mais je suis surpris que, à quelque chose l'émission, le vieux Acha parle de Zili, mais à son mari, il y a Zili. Na ligne répondre au kaka mouké. Pour respecter Penga. À ta niveau, n'a pas ça ébélité. Mais, au moins, ça pas tout à dit. Nous tous au côté là, ils ont zili, ils ont dit qu'ils ont zili. Ils ont zili. D'abord, il y a un croco réversible, tal, et boukanak. N'est pas gâté. Il y a un petit croco réversible. Ils ont 14 000 €. Ah! Ben oui. Ça pas tout. Croco réversible, 14 000 €. Aïe bien. Ben oui. Allez voir. Que je vais bien attendre au téléphone. Ça pas tout 14 000 €. Oui. Zili, 14 000 €. Tout n'a pas tout. Et ça, Neni. Hein? Et ça, c'est sur commande. Vous voyez, il y a le coup tâté. Ce que tu es tombé, il a dans le bitoki. Il peut y avoir qui dans la vérité. Au moins, que on a sombre le côté de Zili, na sa publicité mensongère. Yango. Eza Zili. Pendant l'accès, yo l'accès capite. Ah mais yo ne bilo muké. Na yo muké, na ko ya pe rebelité. Il a un bilo cher. Zili ya mot. Et belé pe en plus. Te, au moins te pour l'essentiel ba ke na kotaka. Ah, pour la Zili kaka. Il y a le but que là na sa mais yé oye ko répondre yé. Mais Akimatika devoir Akimatika. Longola Akimatika comme ko finga yé. Mutu moko to ko ba lingi na ba ko somba te. Moni yé na répondre yé parce que yé bo répondre Akim atika makambo. Akim ata mutu no sa ko somba blouson na vanda. Mais na sombi. Ba lingi te po ba ba 45 000. Ah, tout le monde a raté. Biso photo que tika yo idéologie. Ah ouais, yo tika ki oliaki hein. Mais oui. Ah voilà, ya wana. Ouais, ma journaliste. Na journaliste, c'est ce qu'on lui comme fanatique na bien, ba teka rata bana saki TVH. Yuzu betena lisula buluzo 45 000 pesa muta somba to zalate. Soka somba na Chine. Ngana to koyeba. Michura ke Chine. Na bien, ngata ko mutu te. Nana respect. Muta somba na Zili. Nous avons 45 000 et ça juillet. Vele biso Michuri nana ba respect belé pour. Avec biso Tchango oncle Michuri. Mais buka muna buka kwikila Akim na ndo ticket alobi ana posa moto sombate 7000 sombata marque nyoso banda ya sombi wana c'est fini au moins maka Karim ko za tolo wana te tika wana exnet kama kama bango ex ya balaka yiwapi te bazaka ba exit ba exit ba soki bazala biso no to zalaka te to confirmer je bilo ko inoka yango c'est là o nyoso papa aloba ki rien le kwa zilité ozomona. Ah, Jif Noir. Au moins, Jif Noir. Il y a un autre. Au moins, le président il y a États-Unis, il y a ta cravate. Au moins, papa, mais quoi si on zili, le bel est que ça a libéré, comment zili? T'es ça zili. Monsieur ça. Mais il faut que les devoirs, il faut faire. Il y a le bique, biloko ya zana ngana koza na ngote. Bon, tala oyebini, lobi. Olobaki na barberis, abio barberis. Barberis pe yango. Ne bibli kalate. Kozomona, c'est que na muke ngana zoaka. Na kotaka les mêmes boutiques oyo kotaka. Arrête de dire des bêtises. Ngalo to soinité, to sololaka bien, mais ok ko ça l'émission, je sais pas quel mouche t'a piqué. Au viona alobelaka Zili et alobelaka babeis asombatelo koneto moni ke combinaison souhaite que les années malgré yozwaki biloko na yo d'une façon ou d'une autre na koti ya mote avec tout le respect mais ngai vient na yo nazali peut-être le seul oya
lukambo na motoki asomba les mêmes biloko ozana au moins service ozakolakisa Ferragamo yo lakisaki oyo ya be nga nalakisi yo ke nazana oyo ya plage Oni. kasi ya lobi amba serviette omoni serviette C'est serviette ici na TV. oui ya plage ya sika pe na saleli yango te ya lakisaki yango tina na TV omonaki yango te alobelaki yango nakosi Ferragamo Mais serviette na TV. ye alakisaki yango bapekisaki ye te nga mpe nalakisi ye ke ye alakisaki oyo ya kosuka na baignoire nga nalakisi ye oyo ya plage tala eleki na liputa Osko marque ni. Ferragamo ozomona ye alakisaki oyo ya moke bon napesi yo punition yaka na oyo yaka kolakisa bato serviette ya Ferragamo oyo olakisaki ezaki moke awa ezaki mokuse boye mais nga na ye leo liputa bon deuxième serviette po omonaki bato oyo lingo osakana na bango tous les aérois to bazoba te po ozoba te bazaérois bana niveau na nga te ngai naza na niveau na yo biloko moke oyo nango boye VH. te nakomema biloko tu te ye amemaka nyonso ye akende yango na hotel bakoki kofilme kuna ayiki no mpe na plateau. bon voilà yo trouva normal wana ye moto azoluka yebana tala ngai nasalela ono te tala bakombo ya baserviette ozomona ke pesanga mpe respect oyo ngai napesaka yo ozomona oyo bakongo bazairoi Oh komoni. Mona bete Christian Dior. Christian Dior Mais ça combien na valeur à combien? oyo eza 1400 nandimi ka osolo oui Ferragamo 1400 €. Et beau Christian Dior. Christian Dior eza na 800. Bon sikoyo ya bato fille on pensera à nzoto. oui te ok plage okende plage afire ndeni tala nanu sepela tala ngande kono zairoi zairoi oyo ayibaka te abesida ngai moyibi te nakende prison te mais naza koarrive kosomba ba Christian Dior mais yo biloko azaki na mona biloko ba 300 000 € VH. nalobi tala soki nalobi na ya nango okolemba mais faut ino ya nango naoya nango te parce que naoya nango te mutu tala ye lakisi biloko ba 300 000 €. soki moto abimisi 2 biloko ya cher seka akoki komisa mpe biloko 10 ya cher ozo comprendre baserviette oyo ya toute marque ya bakombo nyonso nga nasomba alors ayana omoni serviette oyo Ferragamo na fini nanga bazairoi te même congolais ya Brazzaville oyo akosomba serviette ya 1400 € baza ebele te bakongolais banango te serviette ye alobaki ke biso bazairoi to yanango te mais nga sikoyo na répondre bakongolais mpe bana oyo te serviette oui ah oui ye alobaki yango mpe ozomona kosaka te mpo oliaki olingo defendre ye sepelaki ndekosolaki ndekolo moko boye aye kodefendre bino mais odefendre biso dimi nani ye moko ndenge aza wana ya place avanda bi te viana mpe abije te po alobaki ezili na nango te nalakisi bazili omoni cravate o président de la république alataki lobi lelo ngai alakisi bino yango soki otali émission ya président de la république ya états-unis lobi alataki cravate ongai alakisi bino ok merci papa tika soki oluki ngai na guerre ya makambo ya biloko ya cher je te dis je suis noble. Merci VH. Voilà, merci. Omoni costume on alati mopa uti kosomba yango. Kofi? Oui, Kofi asombi costume oyo. Et marqué. Oyo. Versace. Ah, Versace. Et puis moi je suis Petro Yimba ko Rihanna. Omoni alataki yango. Alatongo nana ni impère nango siko nazoluka manteau nango. VH, remercie votre photo. Merci. To suki wana tozaka susu te ke ngai bote bato tu basombaka. Mboko yo bimisaka biso biso omoni preuve costume yo za nango te nga za nango cravate nga na za nango yo ya chachi yo za nango te vous comprendre borsalino nga za nango yo za nango te yo za nango peut-être nga pe na nango te o nga pe na za nango yo po za nango te tika ko kini ko fini la po nga na yo to soinité na tango kombo na ote ole kaka ni mission boy viana lobela ka zili est-ce que yana bon na l'action siko kana ba sapato azili omoni yango ba nini cravate azili omoni yango siko ko tie sous tembe pona ni alors
to soki wana oloba makambo ya serviette nalakisi yo baserviette kutu nasukoli na nango te ya sika serviette ya Dior et soki esali 2 mètres ça coûte combien? Bon, merci, on s'arrête là. Au sommet une vérité qui m'en a mis ça, au moins la cravate, il y a un son que nous sommes pas que nous sommes. Nous mais ça mais là ça on déjà. Yo za te o ya collection kala o tombe là na o kaka fait nini babingo émission o na ngumeke o ya sika facture ya kana facture o ya ba cravate ya lelo. Yo na ba facture. Hein? Yo na ba facture. Ngai so ka bina na facture to ke so kunati. Et pas dans son baquet. Ouais, c'est bon. Ah voilà. Nicolas tozali na wapi? Avec ça. Na Versace. Ba utopele la demu kati na Versace. So ba bina la demu kati. Ah oh, petit nga so menga de demu kati 150 150 300. Comment les petits dans nini? Les Zarazuma Vambu. 40 ans de pouvoir petit nga iloko sali na respecter yo mara. Yo so ka décaler son appelé nga liche. Ah oui, mais il y a des caleçons. Et ça, les 300. Non, tu es Versace, tu as là ta chemise à Versace. Tu as bon écouter là, na mutunyoso, na fête yoso ya mona ngodabi. Zolanga de Mukadi. Zarazuma vangu 13 ans de pouvoir. 13 ans de pouvoir, merci mon grand. Ameninga pe na restaurant le plus cher, la Champs-Élysées. Tolier bisomi vale. Zarazuma vangu. Voilà. 13 ans de pouvoir. 13 ans de pouvoir petit. Merci pour la chemise avec ça. Asomba pe chemise na bosse ko bisa. Yes, sombe le penga. Asombi chemise à Versace, vieux zo eloko. Il faut aux liture. Te na boya ki oh petit na biso tout ka chemise. Ngana jiba mukadi ni balé. Na moni émission de la Sanibanga voyant kumu merci pour l'assistance zola japonais. De l'eau boire batute pour ozo ba pe. Ça na boka. Ba petit nga ba olanda makambo de prêt. Tika mo. Ba so ni so pamba ba okomela yo fo yezo boya bango. Après on se na mo on se Bon ba de ba bolingo. Et Michel ezaka ka ko solo là pour la fête ba maman. Toujours solo là. Azo tika ba to ngai comme d'habitude comme Dabeloba petit na ngai nyema to bani na Vincent Bolenge le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP na kati ya Yuji Amamote Mbote. Godard Kwanza le fulu qui c'est moi à London. Mbote Bele, il paye Diego Kao, na kati à London, Mbote Bele. Fabrice Massamba, Red Muta, English Fada, très fort, Mbote Bele. Johnny de Ferland, si un sapeur, na kati à Ferland, Ezalakayo. Maître Chamon le Batman, na kati à Kishasa, Zoba Mbote Bele, coup de pas aux alliés. Mon ami personnel Lieve Mazeko Bambote Belé Jansi Mayasi Forza Italia le plus grand sapeur il y a blouson Bambote Belé un moutete là au Japon Bambote Belé Mambo de Diblé Bambote Belé Ali Nosene Icône grand prêtre des prêtres Bambote Belé Papson Izebonga Bambote Belé natineli pe viena yo code mboka ya Willy Moucheni code mondial de la ya makambo Belé Bambote Belé na bosanité Richman un sur le sol Bambote Belé la première dame de la Louvière ya la dignité fona papa Jean-Jacques Bambote Belé les petits chinois de Paris Bambote Belé mon épouse Blandine Bomolo Babou, Bambote Belé, le grand prêtre Alex Fumosi, hymne national, Bambote Belé, Florent Pambani Nakatia Yalola, les Japonais, Bambote Belé, Aguaya Samanton, Bambote Belé, grand sapeur Monsieur Siwana, Gilles Emporio, moi à London et à Suisse, Banda Tongo Tibutu, Gilles Kolivila na Luanda. Bambote Belé, Adolphe Moutebachilamouina. Adolphe Moutebachilamouina, Bambote Belé, mon ami Ali Baba Son, Ali Baba Sissé, Nakati à London, Bambote Belé, la princesse Betty Moulanga, Bambote Belé, Nabo Sanité Amida Chati, Bambote Belé,
les stylistes Amboji et pas Ozali awa na Paris nayebi ka moto abilamba ebele Amboji les stylistes bambote ebele na bosani te Nzola japonais. Uzola japonais Et puis voyant Kumu. le voyant Kumu bambote hein Voyant Kumu. voyant Kumu bambote ebele c'est-à-dire émission yo ezaki ka pona osepelisa bato lelo pour le bito le 8 mai bosepela trop. Merci. 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 Merci de retour à Talibiso, tout le monde on est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.